Gloire Olangi, kombono etanga misusu. Nakanisa olingo yeba Tina. Tina ezoloba yango moko na foto. Tina ezoloba yango moko na profil. Nakanisa avo beta video oyo batie kombono omoni foto. Nakati pe omoni foto. Ezoloba yango moko Gloire Olangi. Mama angai mawa. Bon mawa te esengo. Esengo po ozo pesa news. Oyeko pesa news. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote ba rando na ba randonnette. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa bozolanda malamu. Ba poussette mibale ezawana. Ngate muna postango. Moko Gloire Olangi a posté ye moko pote alakisa. Vi ya kitoko azo vivre na Grèce pe alakisa azali mama ya mwana. Na kanisa boyebi Tina a posté yango. Pe bozomona ba phase azako beta. Ya mibale o bozomona ezali première dame. Mezali yete mutu a posté yango. Mutu a posté yango Saratola. Na kanisa ki ennemi na bango na Gloire Olangi Cécile. Na kanisa ki lokola ba chinois ba popola ki Saratola ki ennemi na Gloire Olangi esila nzoka esila te. Rando eza kaka Saratola ayeko mamika poussette ya première dame kaka na premier jour ya anniversaire ya première dame a mamiki photo na ye wana pote a comparer pote a lakisa Gloire Olangi tala poussette yango yo poussette oza nango ezali poussette ya Louis de Funès tango abotamaki na lobi te eza poussette ya mwana ya Louis de Funès non Louis de Funès tango abotamaki ye moko bamemaki na poussette oyo Gloire Olangi maloba wana euti pa ya Saratola ponga na bengi na telefone na tuna pourquoi poster bongo ye mutu ayebisinga alors yo moko mutu oluki makambo nga nakanisaki yo na ye bosilana nakanisa rando esila tango nazoloba pe première dame kokanisa te aza mwasi ya président non première dame ya kombo kaka mais yo Gloire Olangi bani ya molenge perdi en Grèce eza ya kombo te mais siko mpe natuna yo Gloire Olangi mais pourquoi banda bacritiquer perike na yo na Karine Mokonzi olauki ozochange baperike baperike yango eza ya kabelo to ya nini orien osala makasi ochange poussette ya mwana to osombe mais Gloria aza mwana no ya liboso te sariana azala na ye te wana okosa bato okosa mais mwana no ya liboso yeyo oyo boti oza na esengo mais mpo na nini osombi poussette ya 21e siècle te il fallait somba poussette ya 21e siècle même ya 20e siècle ça va mais yo ke somba poussette ya 18e siècle tango Louis de Funès babotaki ye non boye te hein Gloire Olangi likambo nini oyo na bayaya ebele oyo bwakaka bakoda mbongo ozozwa ebele en plus na Grèce moto nyonso ayebi yango Gloire Olangi awa boti mwana awa batie na centre awa bapesi ndako na foyer azo gagner mbongo koleka ba oyo baza na couple nano baboti te donc mwasi na mobali oyo baza en couple bazo futa bango mbongo mokeke Gloire Olangi Gloire Olangi azozwa 350 € pona kolia bomona ngo mbongo mokete na Grèce ezali mbongo bafutaka mutu azokende mosala
siko Gloire Olangi azozwa 350 pona kolia ndako afutaka te courant afutaka te mai afutaka te en plus baya kotikelaka ye susu biloko ya bana bapo bacéréale bamiliki même akoma komela miliki ya mwana. Alors siko Gloire Olangi akoma mpe kolia madesu pendant 2 semaines madesu na madesu akoma muzombo. Bon nakolia akoma muzombo nazoloba na ndenge moko madesu eza biloko bazombo mutu bakuna madesu mingi bazombo. Donc en bref madesu na pondu na bamfumbwa donc biloko mingi kaka ya légumes ya matiti na kanisa boyebi yango bien eza biloko vraiment pa bakongo eza numéro 1 ke misuni bien si baliaka misuni. Alors bolimbisanga po ntango mosusu olika kosilika. Alors awa Gloire Olangi ozwaka mbongo ti na ba grand musicien ya Congo. Donc Congo oyo wana eza wana 80 millions grand musicien bapesaka mbongo. Ozotia mwana na poussette ya Louis de Finesse. Ozwaka mbongo pa ya ndeko ya Eric Mandala. Eric Mandala zanani boss. Inos bitanga yembaka esokaka na boss. Eric Mandala kombo wane koma international. Eric Mandala boss. Siko ozwaka mbongo pa ya nae otambwa na poussette boy. Gloire Olangi lika munini ko tia mwana na poussette ya Louis de Finesse. Saratola pe lokola alobaki ya lobaka vérité. Aya kaka na ba vérité, histoire vraie. Bien sûr, aya na ba histoire pe faux. Mais histoire niki vrai. Histoire ope ya yo, ya poussette ya Louis de Finesse vrai. Siko okoloba nini Gloire Olangi. Okoloba nini explication nini okopesa. Surtout tant mwana kokola akomona photo na Facebook. Akotuna mama c'est qui ça? Yokoloba yo tango zaki na poussette. Mwana akozana ba 12 ans, ba 8 ans. Akodiscuter na été. Mais akotala ba poussette. Ya bana ya ba Adrien. Non, ya bana ya ba première dame. C'est koyo yo explication yo manopesa. Gloire Olangi. Tango pe mwana manotala ozotanga ba kombo. Yaya nanga. Akotuna ya c'est quoi? Olobi grand frère. Akotuna mais pourquoi ça robinga ba yana yo? Okoloba non. Bango mamana ko edenga. Mbongo ba papier western nyo tale belo mona ndako. Bango. Mwana ko kanisa susu boka mbongo azwaki. Poko tunosaki nango nini? Tango ngana na botamite. Na kanisa ko d'explication aux alati place wana. Loba trésor elumba pesa explication. Mais si ko tango mwana ko tuna tango ngana botamaki. Bamana pesa so eloko te. Ozako so eloko te. Pour poussette oyo eza première discussion bosa na mwana na yo. Gloire Olangi. Poussette ya nani ya Louis de Finesse? Non. Gloire atala faut respecter kako banda oya liboso boti. Po mwana wana okomisa charge ya baleki na ye. Donc tango kobota bana mususu chaque jour de bana mwana oyo yo faut kende boy faut sala boy. Po yo mutoza mwana liboso yo charge ya baleki na yo. Yo ndengo zawa yo mutoko sunganga mama na yo. Mobandeli ye na ba poussette oyo ya Louis de Finesse. Yo komosa na makasi osomba soki ba nini soki ba lanati kiti soki pe ba mosaka otia na mutu po kaka. Karine Mokonza sekaki perig na yo wane ngo pumbwe. Alors comment changer? Oh. Mais yo mutoza na olika kabelo pene na ote. Mais pourquoi otia tembe na suki? Christelle Kabeya, camarade na yo. Atia munoko na kisasati. Aloba mutaleka na ba perika zate. Mais si quoi za na poto, so moni afungoli munoko. Aloba lisusu mutaleka na ba perika zate. Na ba chroniqueuse. Pour aloba ki pe na ba chroniqueuse. Nana aloba lisusu. Et ça impossible. Presque impossible. Ou bien tout court impossible.
moto akokaka na Karine Mokonzi na baperike eza te. Karine Mokonzi azolinga kuta leka ye moko yaya na ye olingaka belo na baperike bongo sikoyo okende kompare na ye. Tala mama sala makasi zonga na magasin luwaka ata poussette avokangisa foto eza nango mpe dire te mpo soki oluwaki poussette okangisi nango bafoto kezongisa mwana ninga oyeba na eteka ninga amata na poussette à Louis de Finesse Gloro Langi mama mawe. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon la Zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon la Zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon la Zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.